Oya koti na Kingakati nani. Oya kiko mwana bakolo la barrière nini. Moi je vous informe, les barrières nyonso ezali complet et puis ba civil nyonso na sala bilan. Sont des militaires. Kabila bolele. So ba botoli bango ba banati bateni. Mais on va ça entre 300 ou 700 personnes. 1000 basaka na Kingakati. Nyonso des militaires. Hein? Ba c'est fitra. Hein? Ba biso ba soldats bon joka mike. Oya bomba bino boyebi yango. Moto ya bomba mi. Avec le moteur de Libani. Et là, le couta politique à le couta, là, comment résalter. Couta politique à le couta, là, comment résalter. Voilà. Bon, comme on a bien noté. Il y a mon gars, le bagage de ces politiques. Parce que ce que même le Bakangi état de droit Zali, Yuma Ali Banda Ponan. Sur l'état de droit Zali, Ndenge Nini, montant à millions. Ndenge Nini, bah, Kimbuta Ali Banda. Voilà, Bazui était. Il y a un PPCA. Combien? Papa, bah, dinosaure, Bazui Mbonga, Congo, Belé, Botu, Komourie, Bato. Il y a un moment été, et ce que n'est pas goûté, pourquoi? Ils ont une négociation politique. Mais le peuple a bénéficié. Lorenzo a fait ça. Hein? Kabila, net, c'est que un parti politique m'a voté. Oh, PPRD, oh, IDPS. Mais Lorenzo, un peu la bangonyoso, sans tout ça peut se pouvoir, petit baron voté. Mais à Balou qui peut intérêt, il y a un peuple angolais. A Kangi tous les généraux. A comme le parle 10 présidents efficaces, il y a Afrique. 10 présidents efficaces, très efficaces. L'Afrique, Lorenzo soit parmi les 10. Dollar d'Angola, Lorenzo compte dollar d'Angola. À poursuivre Ban et d'autres sans il vient à poursuivre. Il peut se rébord. Mais Ban a besoin d'un milliard. Alors poursuivre Bango, ça. C'est comme ça, pour l'intérêt du peuple congolais. Voilà. Mais autres ont les intérêts individuels, nous, le peuple congolais. Bah, ce sont les gens. Président, c'est que les gens qui ont parce que les dinosaures, ça, le président de l'Orange, ça, là, qui ça, là, on souffre, on souffre. Ce qui dialogue, pour intérêt à peuple. Dialogue, il suffit pour la poste. Pour intérêt à peuple, vous avez mal. Mais ce n'est pas comme la poste, nous disons non. Parce que tu sais combien de dialogues dans beaucoup. Résultat, Zani. Et puis, la banda Congo, banda dernière crise, il y a mon nene, qu'on les camps et alliés. Hein? Tous les battés, dernier battu va vivre. Très bien. Hein? Tous les battés, il y a des journalistes, soyez bien. Si. Hein? Même Nzambe, tango Israël, qui n'a qu'à des déserts. Tu dis, mani, Nzambe, bien, nous habitons, balemi mani. Habitez, on va nyama, mais suni baliaki. Hein? Parce qu'il faut changement, bien que ça. Ici, c'est 3 jours Air Force One, l'avion du maître. Mais c'est mon père. Bisson sont tout à la awa. Tous s'abonner massivement à Dada International TV. Hein? Dada International TV. Tous s'abonner massivement. Yo lingaba makamba bien awa polémique à la raté. Awa mon père. Bonjour très chers téléspectateurs, l'actualité nous appelle, le devoir nous oblige. Merci beaucoup na Nzambe apesi biso pema ya ropema ebele ba okufa biso to na pema to opesa pe mbongo te to futa pe facture te. Merci infiniment na bandeko nyonso ba otala biso libanda boza tellement ebele na pesi bino mbote bisika bozali. Na bika boza ebele bo otala biso bwana mbanda ka mbote na bino na bokungu mbote na bino na befale na chwapa na bokala mbote na bino en tout cas boza tellement ebele bo landa biso na Congo central, boza ebele bo landa biso na Mwanda, Yema, Matadi, awa susu pousa ni mukie ki santu mbanzangu. En tout cas merci na bino na ndenge bo benga biso na bapel na bino. Merci lisusu na bandeko ba kota olo mami kuna Sankuru kota papa la mère Mende mage bo boya yaza gouverneur malingi bino peka mingi na Sankuru mboti bisika bozali na pesi mbote na bandeko nyonso baza kote ya Katanga isika pi mwana mboka mu Katumbi alingaka negosema kamoto osola pe awa boze bele bo otala biso na Kasai mbote na bino olo mami bawele owele Ituri Nord Kivu Sud Kivu Bunia je vous aime beaucoup batunyo so bana Bunia Imam Mustafa na Bunia merci beaucoup nazwaki banya mekoma ki pona Tabaski en tout cas merci infiniment na bande ko nyonso boze bele bo landa biso. Aujourd'hui nous avec prophète Ngefa Losako. Mboloko akonda na zamba te po abela eza lolenge na ye. To bana na zamba. Ah d'accord. Tata okena likolo na se na tiki ba kongomani nyonso maboko na yo surtout ba diaspora obatela osunga.
atiki ba politicien oyo ya milimo ngoto bobo oyo crise politique eza monene na Congo tozoye bate soki tokobima ndenge nini kolo sunga obate pesa pe journaliste boanya na intelligence a tout na teuti pa na yo cameraman allo comptabilité ya solo oyo molimo santu wa sunga ye obana na biso pe osukisa na biso na komo na Yesu Masiya amen amen le sako papa nyoka ta longoli mposo akotika kaka nyoka le sako papa balongola nyoka miyoyote le sako papa au moins ta mabe mobuta teka mboka te le sako bokulaka esende akoki mazamba te pona nzoko atonda le sako asuka chokolilo nde mokonzi alinga le sako na chokolilo ndi mokonzi sans chokolilo to vivre te sans chokolilo eda pasi poto vivre na suki okata te chokolilo te ezate ata mwete ozate au salelo te chokolilo mwete ozate voilà un petit clé d'œil à Bien Makwata TV Mongo Batebele hier en Grèce aujourd'hui à Paris Bien Makwata merci infiniment à vous maman Zozo na Canada merci infiniment ngefa gobia ko boka tele longa na boka ele ata ya Laurent Sokoko. Merci beaucoup. Prophète Ngefa, et monsieur Bandi, ngana yo ne bige ezakaya monde ebitumba na plateau mais l'auto meka ko chamo pour ba bingana to sona ka na plateau. C'est là opinion na yo non voilà. Différent. Voilà. S'il faut dire lelo magistrature ba nommé ba nommé ba magistrat bazaki d'accord. Tout à coup ba boy ko prêter serment. Ba lobby ba ko trahir chaque na bango te c'est-à-dire FCC ba ko trahir yango te. Ba mon ondire ba nommé ba ko longola bango sur 2021. Mais to ndeko. Oyebi Pasi. Pesa ngalo sako. Le sako beaucoup. La salle est réelle au botama congolais. Il faut na botama congolais. Pour makambo ezaka na Congo démocratique wa Zaïre. Ezala kaka awa papa na ngai. Très bien. Ce qui lelo ba juge wana ba lobi lelo, ba zo sale la charte ou ba sale la population République démocratique du Congo. Ba prêter serment au nom ya nini? Il peuple. Eh papa. Dans biso zo serment na biso comme pasteur et ton prophète, Jésus devant na ko trahir religion té. Et na ko tika la ferme. Bon na religion na ngai, doctrine na ngai, pe na Jésus. Voilà. On de ce talent ezali haute trahison. Nazo que na magistrature, balongo na obédience. Balongo la plateforme ngai moto FCC ngai moto ya cage ezalaka te. Parce que ngai moto la muka article 151 Constitution lobby, le pouvoir exécutif n'a aucun pouvoir de donner l'injonction sur le pouvoir judiciaire. Donc ils sont indépendants. Voilà. Article 220 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est indépendant. Mais ceux qui sont indépendants, pourquoi bateau bateau ça na 4 yango, basa obédience. Papa Zambo Katezali Zeng. Ils doivent vivre dans Zeng. Et c'est pas parce que le chef d'État est garant de la Constitution. Voilà. Il peut nommer ce qu'il veut, il peut révoquer mon toit Lingui. Parce qu'il y a l'obédience. Le chef d'État a nommé autre magistrat, qui a fonction, Bazali Koboya, Toko Sala Yangote, et dans la rébellion contre les chefs. Et puis il faut pas de sanction judiciaire, il y a ma casse. Pour la mission Baye, Balande Langote. Bakonzote pour la nini. Donc les autres n'ont pas coalition. Quand de coalition, FCC, Cash, INC, Bazala Robo, Antenne Bazo Souana, Bana, Lokuta, Bango, Nabamutu, Nabango, Bazana Bobo, Nabomoko, et vous savez le Romo. Kabila Tango Yazaki na pouvoir. Il y a nommé magistrat Kabila, on a prêté serment. Soukana na Boloko. On a prêté serment, on a révoqué, on a Boloko 5 ans pour la discipline. La justice élève une nation. Ce que justice, c'est comme ça, rébellion. Dans 4 nations, c'est un bon foutu. Hein? Pourquoi vous avez fait de Ponani? Ce qui vous avez qui boy. Hein? Vous avez fait de Ponani. Pourquoi vous avez fait ce qui est? Alors, mais vous voter, mais FCC Lobani. Il y a un jour, vous voter qui est dans mon FCC coalition de Lobani. Vous avez dit que vous avez résultat, vous avez dit que vous avez marché dans le babimisi résultat et babimisi yango et là on va bomba bazate hein biso dans lobby botia été toza kuna te très déjà démarré en 2023 est-ce que 2023 on comment je ne crois pas avant 2023 ba coup d'état constitutionnel même militaire ça les marrons le gâteau qui n'a pas dialogue je vais proposer parce qu'il va partager pouvoir et puis dans Congo on n'a pas les opposants bango nyos balinga chômage te chômeur te baluka ba intérêt na bango ba kombo na bango est-ce que ba kombo muso asike ko na mboko te hein tala ba magistrat soki ba sali boy
na condiment parce que député moko akilaki chef de l'État. Oyo alobaki yango officiellement mais a dû sanctionner. Mabunda ye moko atelemi ki chef de l'État tanga otaki na poto. A dû sanctionner, ça dit quoi? Ça moi moi so a Tony Nzungu. Maman na azawana. Baza appuyé na ba maman na bango. On va se appuyer bango parce qu'un simple magistrat comme ça devant chef de l'État on a nommé magistrat suprême. Yoboya sermenté. Ça dit quoi? Le pays ne marche pas. Nous n'avons pas la République du Congo, c'est la jungle aux Isotamboul. Et le pays des aveugles, les bornes et rois. Le pays des aveugles, les bornes et rois. Ça ne se fait pas. Voilà. On a un grand outrage envers les chefs, un sabotage envers les chefs de l'État. Il faut poursuivre judiciaire et jouer à Bango. Dans la prestation à serment, tout le monde est absence. Il y a institutions Mobimba. Tu as le droit deux institutions. Gouvernement, les deux chambres. Bazagité. Il a Azagité. Janine Mabunda. Azalakité. Qui encore? Papa Tamboué Mwamba. Azalakité. Na palais de la nation qu'on a pour ba magistrat pour prêter serment. Azagité. Mais rébellion déjà on attend de Konangai. Ils ont mago boudé chef de l'État. Ils ont boudé rébellion mon bango on attend. Donc on dit pouvoir ils ont impacté, ils ont pesé. Comment chef de l'État, garant de la nation, garant d'institution, a eu prestation de serment. Mais mais pouvoir judiciaire, patron de bango zani. Ministre il y a justice non? Mais tout le gouvernement zaté, premier ministre zaté. C'est nézaté. Obédience ni nezali wana papa. C'est la rébellion. Je ne crois pas les pays au Tamboul. Pays la crise politique, il y a ma carte pays au Tamboul. Tout se baser, tout se préparer. Il y a quelque chose qui se prépare en avant. J'ai dit ça en tant que prophète de Dieu. Parce que on les années, il y a rébellion, il y a pouvoir de Tshisekedi. Parce que il y a du pouvoir de wana te. Mais bon, bien, on a dit ça, on a battu. Donc, bien sûr, le peuple va bolele, babo sousou, ntaba imboko be na bino. On a besoin de ça là. On a besoin de mboko ko ngoni biso peuple. Tozane babo sousou na bino ba FCC. Tozabo sousou na bino bato ya cash. Tozabo sousou na bino bato ya INC. Tozabo sousou, tozaba ntaba na bino imboko solo be bogo suka. Ok, bogo saka na peuple mingi tala batiaka musabina lisoko akobate bogo tsa musabina lisoko akobabino aroswayo. Ok, bogo tsa musabina lisoko akobate bogo saka na peuple oko ide pasa ba makambo te kaka pouvoir na yenge kaka boye adem ala longoli kabila minduki na la tsina ko na kabila minduki na kinga kati information oui sur là qui il y a eu des coups de feu na lobi le kuta bino ba le babato na mona na internet na bitala bango papa ko désormais kabila bakino babungango nsele zali na 0 mètre na kabila sika vandaka maluku so ko tipe pesele babungango eza lokuta bana ba négociation na bango na makambo na bango pendant que Kabila zena GLM bango balo ba ko désarmer ba tikali ma GLM bango désarmer ko désarmer na ndenge ni mais Kabila zati ba na guerre ngona on dit guerre bundaki na lisashu na suba moto tuma yi moninga na c'était lisuba qui na pouvoir quand le Cameroun désarmer avec le désarmer parler à station na pila avec le désarmer bango na yo ndesika bitumbe bandaki wana. Ce n'est pas Sassou qui a provoqué l'Issouba. L'Issouba non civil a provoqué Sassou. N'est pas bien qui paquet. Toi, tu es civil, Kabila militaire. Tu es un magistrat. Tu es un boudin, tu es un généraux. Tu es un généraux, tu es un fidèle. Tu es un mabiso, na bozo, na bango. Tu es un mabiso, na passe, na biso. Parce que intérêt pour le dialogue, pour la bino, beaucoup bénéficier, mais peuple congolais à cause de leur côté, nous refusons de telles choses avec efficacité. Et là, vous avez papanga du côté de Malouka, c'est 5 jours. Et là, vous avez quelques 0 mètres encore dans le président Kabila. Kabila. Et là, comme côté, et là, comme bétité, ils ont des talibans, donc ils ont il dépêche, au moins, on vous avez qui donc, bato baki na Sokoto wana
bombe hélicoptère rien or que baki na bango le côté minduki ba beti kuna basi biloko ba américain ba soda chasini ba bank mais kadoka côté ata mwana mko buke kingo ata baba le buke bango ba kingo ba buke ba peto na kingo mais il faut ka sango yaki biloko ba yango ba mage ba yango ba hélicoptère ba chat de combat la fibre contre la maille choué mon loup bébé général Maria banki moi ba kadongo boy moi petit ata ba ko moi 10 ans 13 ans moi ba kimi so mutu bango et dans les politiques to kenini de pesi politique ya maloba d'hôtel rabelo ba oya koti na kingakati nani oya kiko mona ba ko la barrière nini moi je vous informe les barrières nyonso ezali complet et puis ba civil nyonso na bilan sont des militaires kabila bolele so ba botoli bango ba barati bateni mais on ba ça entre 300 ou 700 personnes 1000 ba ça na kingakati nyonso des militaires ba ça filtra ba biso ba soldats bon je quand mike oya bomba bino boyebi yango moto ya bomba mi avec le moto ya Liban eza le kuta politique à le kuta eloko moko ezate voilà bo kama na binoté eza le kuta eloko moko ezate o masa se beti na kingaka eloko te ngana tu désarmer Kabila eza le kuta botika Kabila batava na kingaka tikuna mikolo ngana bena ba Kabila soki ba désarmer Kabila batona ye balingai baloba voilà banemi balingai baloba ba chata baloba on peut pas nous intimider so ba intimider bokomona OK ta dikelele jamais le côté le kuta là qui n'a moi c'est pas tu sais que dit va négocier pour les négocier na jamais net akendaki na corneille na si ko corneille nangina ba ko ni Kabila ye moko akoti na bato na ba directeur na nyose ba faux rumeur na zo mona na internet zo le kawa eza eloko moko te ba bo sénateur moi j'ai suivi tu sais que na Brazzaville la jeune démocratie ngai na ba partenaire ngai to kabwana te allez ba clair mais ça langage politique clair voilà habite au kabwana te l'engagement politique faut retenir to ke kota ba justice ka to zaka kota ba justice en kuna encore une fois nani Vital Kamerhe ba boyi pe sous refi na ba sali refi à liberté provisoire na pendant que Blatner azotambola zo liberté provisoire Blatner mais moto azaki na kata makambo 100 jours et consort na Kamerhe ye ba pesa liberté provisoire dossier à Kamerhe za politique to webi Sabino Bon ye moko lo baga dossier politique parce que ce Kamerhe ba kangi état de droit ezali yuma ali banda ponani sur l'état de droit ezali ndenge nini moto na ba million ndenge nini ba kimbuta ali banda ndenge sali 60 millions kimbuta zu yango ya banque yo na ba tout comme na justice ta ba négocier na ndeko na ya chaque ba ko négocier parce que le rôle ya procureur c'est lui qui cherche les infractions faut nous se procureur aux il faut à poursuivre yango et l'équipe de internet va poursuivre ba fundi ni pas mais confondre na procureur poursuivre non confondre na état on a comme état congolais bon dictionnaire mais ce que état de droit besoin le ba pour ka Kamerhe ye moko mais matata po ezali banda mais bokanga pas na bunga mabukanga lonzo na bokanga lonzo plainte n'est pas adé ça saison ba plainte ba ça baza ebele ba makila avec ministre transport et non ba voilà bazui était il PPCA combien papa ba dinosaure bazui mbongo Congo ebele boti ko mburier bato yango mon été et ce que ne mbangu te pourquoi ils ont ba négociation politique mais peuple a ko bénéficier Lorenzo a fait ça Kabila net c'est que parti politique mo côté PPRD au IDPS mais Lorenzo un peu la bango nyonso Santos a pris ses pouvoirs petit ba voter mais a baluki pe intérêt ya peuple angolais a kangi tous les généraux a comme le parmi 10 présidents efficaces ya Afrique 10 présidents efficaces très efficaces Afrique Lorenzo Azali parmi les 10 dollar ya Angola Lorenzo Kotsimbo dollar d'Angola à poursuivre ban et d'autres sont ça vient à poursuivre yo pesa ngabor mais ban bazu ba milliards alors poursuivre bango bazom ça c'est comme ça pour l'intérêt du peuple congolais mais autres autres les intérêts individuels nous le peuple congolais ce sont les gens présents c'est que les Lukambongo libanda te parce que les dinosaures ba mbongo awa asa le quoi président Lorenzo asala ki asala yango azong sambongo ya Congo banda so de mutu esala des essais la raté yo mona
pendant qu'il y a Dakar, on a 6 mois, 3 mois, financé par maison communale. La commune, inauguré par bourgmestre la commune. Président de inauguré. Kabo Sambolu, Poto, Obenimo Boleya, Bongo, Mawato, Papa Nasukiwan. Voilà, parlons de Godin Poyi. Vous êtes informé? Assaini. Bon, il y a une nomination, il y a des députés, 500 milliards, 835 millions de francs congolais. Serge Kayemba, Serge Kassanda, Fundi, député Mouakuna. Afundi, Azan a plainte depuis le premier. Voilà. Godin Poya Fouti, Bangombonga Foutaki. Nibi. Afutaki bango mbongo bango de bango ne bazakuna ba je comprends pas le bien ngoli non ba contrarier pourquoi comptable oh ya santé professeur bazoki mbongo en espèce tango motazo zwa mbongo ne président ça la kano ozui signé siko ba signature ya banani est-ce que Godin pour exemple pasteur ko futa ba mbongo mi balé pourtant ville qui est là mon poteau hein pour ni bozo jour na mboko yo Godin pour ya ko futa à détourner té. Mais information, information, ça la vrai. Parce que très bien. Signature na kati. Afuti bango mbongo miyibi. Bazo linga toujours détourner mbongo. Parce que aucun reporter plainte sur un séguizaga bablo ba tricher ba luka. Ba tricher non ko simbate parce que moto Godin profite bango mbongo boté. Et c'est comptable, il y a un professionnel, on zoom a signé, on zoom a signé, on fout un nom de décision. C'est comme monter à signer qui n'a. On zoom bon nan. Ah, t'as l'année qu'on met tambour en goto pour la poloso. Tu quoi dit mettre un côté. Ce côté pour détourner qui te ganga donc sans bon yabat. Très bien. Quand on y a jouité, moi t'es homme de Dieu, n'a qu'on dit mamie un pasteur, je vais dire la vérité, quelle la vérité. Voilà. S'il faut retenir. Et puis n'a pas pas le numéro Godin Poité. Parce que l'information est sûre. Parce que la réputation, la réputation, il y a gouvernement provincial. Parce que la tête, il y a un président assemblée provinciale, il y a pasteur. Parce que il y a un numéro. D'accord. Donc, il faut retenir que Godin en fout à Gimbongo, Botika, Kochaka Nyamunia Munamutu, Azamu, tu as sous pasteur, ou le gars attaque pasteur, le gars collègue n'a eu prophète. Mais on est moi l'Olendo. Moi l'Olendo, hein? Il y a l'Olendo, on a de ma cam. Série de plaintes toujours. Parlons maintenant de plainte, il y a Chadar. Ministre intérieur, oui, ministre intérieur, collectif avocat Kasai, Sangani, Bangonio, Fundi, na auditorat militaire na Kasai contre Azali ministre intérieur et puis salarié que comme on a s'employé à la Babiyem, Tazaki ministre intérieur sérieux, Bafundi. Depuis les 3. Ils ont plainte, et comme épisode, il y a plainte. C'est là, nan. Botika comme ma bateau. Amoni. Namona que Sandy mo esa na France. Bana France bana le mona Sandy on a dit. Balbeza mutu moko azoika likaya apelisi atiki aleki yake introuvable. Combien de hectares na banda ko bato bebi na France? Botika ko pelisa moto place moto ezate. Hein? Oui, bibi besoin ba la carte na mokanda awa tukutanga yango. Vas-y. 12 verset 14. Na boni ba vazi na bino na français zo boma Congo. 12 14 na mokanda nini? Na mokanda na hébreu. OK. Ba vazi na bino zo boma Congo. Tokende. Hein? Chercher la paix. O mene to za sikoyo. Voilà. Avec tout le monde. Ba to bazo ko pesa opesa moto. Ce que Chadar a le ministre intérieur, qui avait combattu, c'est Kabila. Après sa plainte, Kabila, c'est lui le chef de l'État. Parce que l'homme comment ça n'a pas ça encore le chef de l'État. Hein? Chadar a le ministre intérieur. Après ça, ordre, ça exécutif, président de la République, ça ordre. Hein? Batika Chadar, il va faire Kabila. Thomas Kabila, Kosamba, Aou. Tout le monde a besoin de Kanini, Mindondo. Besoin de négociation, besoin de paix. Mais paix, on a besoin de balou, on a besoin de mboka ezali mabe. Oui, pour tribalisme, na tatuka bishi, na longa tatuka bishi kala. Na tatuka bishi. Na zali moluba déjà, na tatuka bishi. Na longa déjà kala. Botika yango, tango bokanga Chadari, boli Chadari, allez, babela rushi bakobima.
nde rébellion ko banda ndengi wana ozomona popo na Chadari bofunda de Kabila c'est lui qui était le tête de la République parce que Bemba abunda la Centrafrique té akoma la Centrafrique té ba soda na ye ba ministre na ye mais tango pakayaki on a récupéré Bemba ndaka na prison non mais ozalaki ministre na bino ya Thomas Lwakazaki na bitumba wana hein ba ndundu bazalaki Olivier Kamitato bazalaki hein bazali kile bango général onani ndeko Kabila kalo ngwa inspecteur général onani ali bumunene we papa ngala pension on général eko bazalaki belle bazalaki mais bazalaki na besoin ba général de côté ils ont pris la tête ezalaki nini Bemba ke prison mais kama na sapu so be kama na sapu mais moto ya bomaki enyele na mbanda awa nani ayele ba kufaki bango miyele c'est qui on a tête d'angoni batika mboka ezopela moto mais là bazo luka ba kokate nazo pesa conseil solo parce que il kamunga mabeza ko se préparer c'est là dans le mode pays qui veut que bakanese salimi walibe mais président baga ko finir passer té yemoko mais justice ça musala ngo justice ça musala bino bomona eza justice ba avocat ne basangani ba biba ke kofunda Chadari juge suprême et la République est le chef de l'État. Ok, le premier magistrat c'est lui. Hein? Dans un conseil, Bafunda Chadari, toi tu sais Rosuka. Hein? Bafunda Chadari, toi tu sais Rosuka. Donc Chadari va refonder s'il faut retenir. Papa Bafunda Kabila, c'est lui qui n'a pas combien? C'est Kabila qui était le chef de l'État. Avant le Chadari appelle ça ordre, il a retourné dans le chef là. Sur la salle, il a chef à Chadari. Hein? C'est Bafunda Kabila, Kabila a un mot d'ordre, comme ministre armé. Il y a Zali, ministre intérieur. C'est que l'armée de Zaïkouna n'a déployé qui est armée comme Akuna. Ce n'est pas ministre intérieur, c'est chef d'état-major général de la République sous ordre de Yanan. Il y a chef de l'État. Ah, moi tu vas m'embrouiller parce que on a besoin d'embrouillement, on a besoin de Luka. Papa y a beaucoup de mboka mais ko panza ila malamu. Pour ça ça va kokate. Dans la crise politique mo ma kasi zo le cas et ça ba dialogue mo ma kasi pour la mboko emeka. So kité. C'est que dans le dialogue exacté, il y a aucun de bon outil 2023. Ba ça no so ba ça il y a zaka ka regarder ka coalition ti 2000. Mais coalition mais pourquoi pas que ce dialogue? Si on regarde coalition na ya regarder dialogue pour l'année. C'est pas même mboka. Mboka na tambola te. Ngai na sur na pour dialogue on cherche la paix. Ceux qui peuvent dialogue ne porter rien. Pour pas continuer à prendre le pouvoir, pas continuer la bango. Mais bilan la bango na sou que zali. Zéro. Ils ont intention de continuer à dialogue. Ils ont katumbi. Faut pas zonga ba ko ba pouvoir, ba lamuka, ba bemba bango nyonso ba ko kabola gâteau. C'est intérêt peuple soubassement. Ils a peuple. Ce que va diriger intérêt peuple ça. Va diriger l'élo monsieur aux anangao intérêt peuple ça. C'est d'autres que l'arabe on va diriger. Bango ba kabola bango gâteau. On souffre. Ceux qui dialogue pour intérêt à peuple. Dialogue je fais pas la poste. Pour intérêt à peuple aux amalam. Mais c'est pas comme la poste nous disons non. Parce que tu sais combien de dialogue dans Mboko. Résultat zani. Et puis n'avons bisaya banda Congo banda dernière crise ya munene ko le camp les alliés. Hein? Tu sais battre ndeni battre ko vivre. Très bien. Hein? Tu sais battre yo na journaliste so bien ngo. Si. Hein? Même Nzambe tango Israël baki na kati ya désert. Tu dis mani Nzambe benga mo habiter ba le mi mani. Abisa ngo banyama misuni baliaki. Hein? Parce qu'il faut changement de ça. Le changement de sous le Lindou. On dit vienne de mon colonie. Voilà. Car le temps on dit vienne. Parce que vienne c'est pas bassi, ba continent bassi na bango, na ba dialogue et peuple. Et puis qu'on dit comme la délestage. Bon là après 4 jours, ba na ba robé batin ndenge. Moi na sommes caleçon, te sommes soutien te. Hein? On laisse ça na tongo te. O bidon ngo kana luka kwanga yo mo akosani. Akobeba. Voilà. Hein? Éducation on peut ça banani. Hein? Tala lelo me bana biso baby. C'est foutu, va mortalité partout à cause de la gestion de la mboka. Très bien. Vous savez, on a engagé pris une décision, donc continuer à tenir. Parce que tout le monde dialogue, bah show le wana, bah bané pas caméra, bah bané ko kende boy. Caméra pour la liberté provisoire. Et Rosugani. Mais Némi a kende hôtel la caméra. Mais bah le alliance. Bah ça le caméra le ngakuna, aya na alliance ya PPRD. Il y a PPRD, Alex Go va former clic, mais on passe caméra, à ça que la présidence a ébi pas plat, va faiblesse sur sa présidence Tshisekedi. Na cash na bango pe kuna za député bien. Azamba la député ben na cash par rapport à IDPS. IDPS voilà. Oui. La député ben par rapport à IDPS. So caméra longo kuna siko. IDPS 15 députés ba na l'autre côté. Voilà. Ozomona Yami Bale, yango pas moi siko président. IDPS on que alliance na ba fayu. Autre bengi bangoni parti fa Lamuka auluka plateforme Lamuka pas ça. Ozomona ke ngotobo papa.
eza moto bobo eza elengi te eza mawa mingi eza mawa mingi makambo kolobeza ebele eza mawa mingi Bukanga Lonzo oyi biso nango pe makambo ya matata poni on dirait Bukanga Lonzo pe sikoyo comme ozwa na nini 100 et quelques millions de dollars oui bimaki pour ça Bukanga Lonzo résultat malamu ya porter na mboka ya te fufu ya masango ya Bukanga Lonzo oba pesa bangulu soko lei kaka fufu ya banga masango okosa toilette 4 jours et dysenterie bato ebani Congo te papa ngai na ko appuyer dossier Bukanga Lonzo esalema il faut salema verdict na wewe fungwa il faut fungwa mato ba vérité Bukanga Lonzo na moi da fufu Bukanga Lonzo te so ba fufu yango papa soko lambi yeba na toilette 4 jours dysenterie alors ba matata po banga basaka na mbongo ya mboka soko état de droit za solo azala interpellé aba justifier mbongo wana et bidoko kanga ekendeke wapi ekendeke na Afrique du Sud no yakao et puis masangu na bango wana basala kango hectare na hectare ekendeke na bangulu na ba porcherie ba pe bazoli yango te à quoi c'est des millions de dollars o yebimi o peuple a bénéficié yango te yango tikela ba matata po mboka yango ndeko na ngai immeuble intelligent plus de 77 millions de dollars pendant qu'il y a Congo central et tongami na soki 7 millions soki 10 millions de dollars 10 millions de dollars yango 77 millions de dollars immeuble intelligent ba tongi yango na même meublement nyonso ndenge moko makambo nyonso ndenge moko mais ya koto eza cher makasi Kisasa peut-être ça fait Kisasa ça bon Kisasa ça si mebi manga 0 mètre na Kinshasa biloko te ma 0 mètre makasi 0 mètre na Kinshasa voilà nzambe pesi so biloko moko toki ko exploiter yango sans ko benga na étranger très bien oh là tout ça na tout suka wa muyibi si muyibi be mboka yango boko tonga yango ndenge ni boko développer yango ndenge ni papa na suki na point d'interrogation eza pasi mingi bande ko boze belé botala biso na Congo central kuna esika to esiko poto ba Congo central débauchement ezo salama boyaki débauchement mais président dira a récupérer 2 mindongala tomoni asuka wana te bu mwana ntemi abi wa ko combattre Tshisekedi akokuta na nzela yango tolobi na Congo bokosa bazate bokosa azate mwana ntemi abukani te po babimisi ye na CNPP président promettre ya akobongisa ndako na ya sa réhabilitation bandisi ya kobongisa ndako na ya olenga ko muta salaki yango bino vous parlez pas de olenga ko tokoloba pe wa olenga ko mbongo ya sen sao non azwe le côté négociation na makambo mona semi pas jour par jour tolobaki boy batuka mona semi baza batuma il faut combattre la bango bazali ba patriote moko nzambe élevé bango na mboka oyo très bien bato bazaki na ba mboka ebele basalaki motuka mona semi eza patrimoine national pour la mona masango ebima masasi na bombe te ya ko sala yango 6 places alors les gens pensent que c'est comme boye c'est grâce à Tshisekedi côté ba scène pepe ba biloko alinga ki penda ba bomba na semité et puis et donc ça il faut que na procédure judiciaire que na boloko mais biso to telemaki yango et to pesa bravo na président Olenga Nkoyi c'est lui qui a cette médiation wana parce que moi dans mon ensemble na Zambie Olenga Nkoyi alinga ki batisu na boloko te nde ba zongisi ye batonga ndako na c'est bonne affaire so ka remercier na ndenge wana azona raison na ye mais il y a peut-être que biloba loba et belé parce que tantôt ils ont mal monté mais bien sûr mon ensemble to défendre mon ensemble dans eso to ba ki valeur na ancestral to ba ki valeur ya mon ensemble ancestral et soit na ngana ba na président ko kanga mon ensemble té bo libérer mon ensemble bozo sina ndako na mon ensemble est mystérieux ata ba tumele tonga ya coronavirus akufate mais c'est un mystérieux monstre yenga zonga c'est bon et puis ngapi na kotala mon ensemble sur le président lenga ko za kuna na kotala mon ensemble ngai mo pe na kotala monte raison ndike politique président zolinga azwa kota ba Congo pour ko kota ba Congo azwi de adiomi alinga pas zo isusu mon ensemble dila na impact ni 2000 na ngumbuko mais na moni débauchement ba yeba ke siko impact ni 2000 dongala aina mboka ayoka na resultat impact ni azana ngo te maza leader d'opinion s'il faut dire aza quand même na leader na zeb c'est leader ngo zalo kola mon ensemble leader ngo wa Bemba leader ngo wa Fayulu leader ngo wa Mozito leader ngo wa Moïse Katumbi non il faut te tirer battre na place na bango monsieur na tangela battre leader ngo ay leader ngo Shadari aza leader ngo Nemi faut que tirer battre na place na ngo
époque ils ont dit Kamonango. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, 4, chaque chose a son temps. Quand on a levé, mon pépé bimi, il est irrécupérable. Parce que la vraie leader, Bazali Awa. Est-ce que les moutons, ils ont une sécurité, ils ont une grande leader, il y a pépé. Oui, comment on est? RMI. Oh, le porte-parole à PPRD, il y a la sécurité. Ntamba, comment il a dit? On dit que Papi Tamba est un grand leader. Papi Tamba, na kuta na restaurant Maroboy, a Fungoli Boy, a Talinga Mission, a Talinga Mission, a Pesa Lambot. Na vivu tala ba kutani. Grand leader. Ya kutani la Talinga, a Talinga. Aleki, Papi Tamba est un grand leader. Là, on t'aime ça, on t'aime si Papi Tamba, on t'aime devant Papi Tamba. Bon, on a un grand leader d'opinion. Très bien. Ah, bonjour, Bango. Bah, niveau, on a besoin de mon amour. Bah, on a encore c'est quitté. Hein? Parce que mon salaire sali est très pour les Kabola Bitoum. Hein? C'est ça le problème. Bah, récupérer bateau à valeur. Bah, récupérer bateau à fort. Ouais, ma casse, ouais, ma bemba, le quoi, Mozito, ma Fayoulou, le quoi, ma Moïse. On va récupérer bateau. Yo, bateau, papa. T'as ici, là, dans tout un exemple. Mon toko a oué la sonne. J'ai bien piano. Hein? C'est quoi, le quoi la faire? Yo kama zi yujal ke otie wana otie saini. Yujal ke otie wana osaini. Osaini lote. Au moins de Adolphe de Minguez otie wana. On commande à fan de otie wana. Pour nous les leaders d'opinion à tomber le mouvement. C'est comme ça. Hein? On dit c'est comme ça. Donc nous Jack Bako tie place wana. Ah, te yujal ni. Alors va dimi nunga swa dadi. Te akoko ma niveau na te zali bareyaka. Mais poste na bango si là. Nunga la oyoki oza nous Jack na place ba jibe ba wewa baza yango na. On a bien en vérité est-ce que voilà. Nombreux à suivre cette émission. En tout cas, merci. Prophète Ngefa, au pesa ba dédicace. Attends, maman, na papa na boy le. Na boy penza mututé. Papa, on bien on a le bibo ba ebaka ba mi ya malamu na tango ya passe. Hein? Na ba journaliste ezali tanya. Ala pse mbongo na belete nema. Mais contenant quelque chose papa soma littéralement essentiel. C'est ça. Na Kadija, on a salué bango. Hein? Kolo apamola bango papa zwata mo 20 yoyo. Somba ata mo essence OK na yango. Ata mo parce que ngala mutu na bango. Journaliste moko apesi na loko te. Ba yeba ki bango tu ba yeba ki ka to Kolanda. Kolanda ngani chokoli na mokonzi. Moi personnellement oza éprouvé. Mais na sisi makamoto ko contribuer petit. C'est ça. Donc après on va faire quelque chose pour la prochaine fois. Avant on sait quelque chose pour la caméra pesa Kolanda yo. La caméra. Bon, c'est normal, c'est vrai. Oh to bois karabango. Et comme ozo benga ndimate papa mais là, nous avons pas moulay. Attends, mingité, mais quand même, il a fait des déplacements. C'est ça. Tout là, moi, si on a bête à l'autre, papa Guillaume, il me s'engaille, pardon. Et puis, mon sous-nani, papa Maseba, mon condi ya Mikonga, il y a pas ça, Mikonga, na mona qui peut moi là, qui na mutu pour camé couper la kibisoan. Merci. Et puis, le sous-nani, président Waroma, oh, ya zaina kati ya London yewana bon musula kombo minene de l'autre côté ozo benga zo ndimata ko ndimate non ça c'est l'exploitation de l'homme vers l'homme tango moninga bezo sala bino sala et ba ba mi a solo na tango alikam hein aucun pasteur on peut dire un franc hein car deux journalistes et puis et s'il na 3 mois batumi balé à poto on attend comme on a bango alors personne n'est pas siming lelo yo boy ba ko kite soki na boloko na nimu kuna nana ko makuna. Alors c'est Mawamingi, Tina Moro Badjale Loana, exacté. Nambote ya suku na petit que l'homme de Galilée na suki le Loana. Numéro de téléphone 00243 89 610 49 41 Nzambi apamola lokola Bedi Neymar balanda mingi, Jérémy Lembe balanda mingi na moni pe Mama Tatiana Zaliawa na kolobelo ko kaka boy polele ba yoka motango ti anga na litoi na yazate soki boy sala mukili na yo. OK, nasuki wana. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous étiez si nombreux à suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Un grand merci à Bien Makwata, TV Moko Batebe. Hier en Grèce, aujourd'hui à Paris. Félicitations. Dieu soit loué. Dieu soit loué, c'est un commune à Paris. Merci aussi à Mama Zozo, na Canada. Merci infiniment Mama Zozo Mavakala. Moi, c'est Papa Noé Mavakala. En tout cas, merci infiniment.
Bounia, Imam Mustafa, en tout cas, Tabaski, les gars qui kitoko, nous avons quand même Babilo et Koma qui n'a ça. Merci infiniment à Bounia Kuna. Batonio sur Batalibiso. Maman, Véro Balis en Belgique. Un clin d'œil à toi. Aussi à Roblex Mouskador Niembo Amatamba. Merci beaucoup. Dada International, merci infiniment. Camarade Jinangai, merci à Mama Top, aussi à Bandeko Nyonso Batalinga. Ceux qui ont bêti Libaku, en tout cas, ceux qui ont séparé l'émission, likez, partagez, commentez. Mais ceux qui ont séparé l'angoté, langage n'angé Zakaboui, ça langage que moi. Zoa grenade de Tchana Mounoko, Kena Rwanda Kanga Kagami Nanzoto Bobo. Panzana Kuna. Voilà. Donc, ceux qui ont séparé l'émission, Zoa grenade de Tchana Mounoko, Kena Rwanda Panzana Kagami. Je dis au revoir, numéro Ezana Sewana, likez, partagez cette vidéo en tout cas, et au salut. Bien. Au revoir. Ici c'est 3 jours Air Force One, l'avion du maître. Mais c'est mon père. Bisous surtout à la Awa. Tous s'abonner massivement à Dada International TV. Dada International TV. Tous s'abonner massivement. Yo lingaba makambo bien Awa polémique à la raté. Awa mon